Suki nanga mabe makasi. Bébé monana ti. Monana. Babi, bah vrai de moi. Neti ba Lisi Mimbangu, ba Lili Makaya, ba Nicole Machuda, ba Julia Bomongo, ba Domi Nyengi, ba Hélène HK Silence d'or, ba Kadine Voima, ba Clairette Voima, ba le garage de Milan depuis Italie. Mikolo bomesana na obenga Goga Tonatembe. Appelez-moi Gogan. Sarah Tola Gogan. Donc voilà, na remercier babone na nyonso. Ba fan na tout batu balinga Sarah, batu balinga Tola, batu balinga ka Joker la carte qui gagne. À mon avis, on a mon retard, on a kuna net kali nga luba nga likambu mais ba vitre kande boumi. Eric Ndomba s'appelle masqué. Ben voilà. Internet c'est comme makambi belé hein. Batamite mamabe bazana YouTube franchement. Nazawa mona YouTube les alora cop. Tout le monde a battu théâtre parce que tout le monde a battu théâtre baza uni baza na bomoko balingani barana ba réunion na bango mais c'est comme si pas na biso bato à presse tous en bolingoté parce que na minute oyo mutu toi sa prudente aye bato liana nani on melana nani voir même temps sous mutu liana yo melana ye ozwa chance à Kabila yo y a pas de chance au Kabila mais pour rien kaka po azwa ba vie azwa peut-être succès bae à l'équipe émission a démarré yo elle commence à raconter des sottises de n'importe quoi sur toi ta famille tes enfants peut-être à côté na ba vie privée na ayebi ne pe vie na ote mais à créer kaka maloba moko boye ya mabe ya rosali réputation na yo a transformer on a batu na YouTube pour le batu bayebi ke yo na ye bozala kita musu ba master to bobanda ki ko vanda place moko donc makamba lobi akoko ko sate ok des infos YouTube mta préféré à salir toi bomisa moninga. Ah, il a mbayo pe bonga mat. Goga lingani boite. Eh. Gogan. En tout cas, un grand merci à toi, Héritier Watanabe. Merci pour tout, merci infiniment. Merci pour ton soutien. Et un grand merci aussi à Dadi Mola. Donc, voilà, Bayanga. Pourquoi pas félicitations à toi Binafilé hein? Donc pourquoi pas à toi aussi Eric Kayembe Chentemba hein? Derrière moi là-bas je te vois pas et pourquoi pas aussi à qui à Ibraton Piana Yale pourquoi pas à toi aussi la maman présidente Gloé ya Weloli. Namoni pe Elena Pemba. Pourquoi pas toi aussi Gégé mon gros les designer. Pourquoi pas toi aussi la voilà. Donc voilà, toi amis mama baby so bata YouTube. Tozami mama be makasi. Batu ba bomi internet ba aka misatu. Batu ba comment finga batu ba kotisa ko finga ba kotisa bana ba kotisa mibali ba kotisa famille et aka 3 personnes. Drogueur numéro 1. Mamikou di drogueur yo.
Muto baby soit envoûté internet ou envoûté YouTube ou posséder tout le monde parce que tu as vécu avec toutes les filles à internet. Ozalana ba Grace Tem, ozalana ba Gloria Olangi, ozalana ba Fifi Siwa, ozalana ba Karine Mokondi, ozalana ba Cynthia Kapache, ba Fito, ozalana bango finga bango à mort. Soto landi bien yo banda ko approcher ba fille wana, peut-être découvrir vie na bango to yeba bango. Et puis au sali réputation na bango yo mutoye na makamba kufinga bana baninga na internet yo makoko oyo yo mutoye na makambo ya kofinga ba insanité na internet yo mutoye na makambo nyosa mabe et puis tu es une sorcière, une vraie sorcière et internet c'est toi maman drogueuse, maman mbikoudi, c'est toi une méchante maman. Au finga bana baninga on dirait yo bota bana ba extraordinaire, je peux dire ça. Sorcière, la vraie sorcière c'est toi. Maman ma bem, pour maman aza mama o aza na motema ya bo mama. Oyo ayebi pasi ya 9 mois ya zemi ya accouchement akofinga mona muninga te ata to bebani akofinga mona muninga te yo mama mobimba kofinga bana ya baninga e bazata baninga note me bana ya baleki na yo oyo basunga yo balesa yo bakabela yo basunga pe na bana na yo. Une vraie sorcière mama mabe ndoki. Tala lelo YouTube nenge komi. Moi batu basa musala ezate. Ato sali musala oyambi journal, oyambi musicien, mutu toro yamba. Pocha titre normal et kotala mate, il faut chaka titre afingi, alobi, asali. Po régner po batu batala ngo, c'est toi la mauvaise fille, la mauvaise maman. Kende Canada. Bobongo li maloba. Okende Canada nandi mabino. Histoire Canada si la te ngana ozela bino fo boke moso bokete ha ha. Deuxième personne c'est toi muto yeba koloba lingala bien te yo ko na boy kout koloba yo parce que toi au moins tu te réserves au finga raba au finga mo boy ya likolo maintenant on a yo place au fingi maman mutu te. Pour être honnête, non, na yoka place au fingi maman moutute, au fingi papa moutute, au fingi banate. Mais au finga rabatu mabe, au finga héritier mabe, na habite héritier bomela onan. Tu banda po banda au finga héritier, na moni pe lopango basombela ote ba pesa comme cadeau pour finga héritier. Na moni pe te immeuble batongela oto jeep basombela babi ken pia na zo jeep o loro finga ra faire rigola na héritier zoa. Na moni angota. Moni mokilo eza nzambe sa musala bakomiso mongamba te bakoma ko utiliser le cas instrument te au finga rabato et après tu vas gagner quoi lelo ebite ke mutu wana pa ko bwa kisayo okoza appelle le état moro critique likola mbet hôpital tant musu batu ba yo talo te méritier to faire gola yo tala yo a contribuer pe o senge pardon toye ba mamni to sala toye ba lobi na biso o to lo na lelo to bukango o to futa ona lola tena kinsonso kawa tala motema mabendenge zo rene na YouTube pasi ya moninga ekomi esengo ya batu mosusu moninga zo passer to msuba moment moko très difficile tozaki batu moko normalement malgré ba buzz na biso faki to za soudé unu. Mais batu moko boye ya poto ka po ba na poto baba na ko sakana na réputation moninga baba na ko sakana na muntu pona mbongo na ye. Non, c'est pas gentil ça. C'est pas gentil. Tout ça boulot et ça bien. Tout ça na boulot et ça bien. Et puis na bino batu bofinga nga. Bon bofinga na bino hein. Comme na mne au finga bongo lobby YouTube ele kana bongo lobby. Parce que tout le monde peut ba 100 000 vieux comme il passe batu ba otala mana bango pe souté bongo lobby bongo lobby za ndengeni lobby na yo rande kita na kibotata na kibomama ozoye bango
Appelez-moi Gogan. Et Sarah Tola, Gogan. Nanenga fope bobaxi Sarah Wata. Sarah Wata. Yodem towe but Sarah Wata Gogan. Bongot. Boke na ngobong. Bo mesana na kumbwana. Donc ngai Sarah na mo ngamba musicien monte. Na mo ngamba mutu tenga. Alors ngai nakoka ko fingeri tina we na fi rigola ti pona yo. Je suis désolé. Très déçu même. Utiliser ka ba dipon na wana o tindaka bango so yo kika mwelo mo boyo bengi. Mais nani bazapi bo mona nde ba finga ngate na internet. Utiliser bango ngai. Tellement ko sombela nonga lo pangute. Tellement que yo muto boko la vie na ngazo fute la ba na nga minerval te o pesa nga salaire te na sala musala ba joba na o sala ngote. Je préfère aller là où il y a la considération, là où on me respecte. Et puis là où je ne serai pas manipulé. Ouais. Otika nga kimiako na sa vie na nga en paix. Et na vivre en paix. Oh, nesu ba ibraton de balukina ba mamna va vie na vandaka na ngana eba kopa makamba bataché les presse oti ibrator kanda lukina makamna vie kende ko mami kangango tala lilo mama présidente Gloire ya weloli Gloire okosi salikambo te mama na ngai na lingi na nga ba ranki na batuti oh mutu basola na mutu boite talingati nga mikolo appelez-moi Gogan. Appelez-moi Gogan. Bon mais ça na rappel na ba bouton donc voilà non que kauka parce que nana malili donc voilà, moteur est en marche. Et pas trop de commentaires, pas trop de polémiques, sauf que on a pas regret. Plein de regrets. M'envoyer les canaux YouTube, franchement, ça me plaît pas. Tolinganité, et c'est pas bien. Tout le monde à cause n'a pas si batebele ba sepeli tout ça se passe ok mon ki les atour à tour le lotango sekinga lobi pe ko kwelela yo elo to bossa na ngwana le lo sekinga mais lobi pe problème likama wana ka o ekwela ki sara ko kwela pe yo alors tolingana bata poto ba chabiso na erreur les mêmes mutapoto wana abenga nga asaka tola ndeni ko finga fifi siwa wana kutalinga ami mona ndeni yokuto leki finga mususu ti ochanga nerero finga fifi siwa ta mususu c'est parce que yeta mususu na ba contre rande na siwa ta mususu mona mobali na tindela siwa mbongo afanatika siwa ta mususu mona siwa na mobali ne ba komana na ba WhatsApp ya sala ngo jalousie siko ba contre rendre na aye shenga aye ochanga na babuzo ba wana nga siko na ba nufingela ke fifi siwa alors faut poser mayele na biloko wana c'est pas bien biso photo za soudé basa poto bana bango lote ngala banga na ba mama Château Rouge na banga ka Château Rouge na banga ka basa mbongo poto ba Elodie Efefe na Hamburg oso comprendre na banga ka basa minene basa poto ba le côté banda le loti lobby msu biso na nenga bakina ndeto vivara to leki bango siko ba complexe bino bango nde ba complexe ka biso baluka biso to bwaka bango mabanga bango so moni mutalingi libanga mingi ane lokote oso comprendre ba mama o Château Rouge ba ser na biso apoa wana bunda o makambo o ba yebana o ba kofi ba bwaka banani taka ba yora do minyingi
abwaka maboka matongo ti oyo abwaka edo minengi na YouTube elobele loro ti comprendre basa mbongo sentir basa disque bino bafio internet po wana bafi te bamaman bamadame bada kadi mvwama tokotia bango to toloba bafi ya poto donc badate bafi ya poto bino botalaka biso boluka ba relation na biso na kina po bolukela biso ba conflit na ba problème soko yoki to mosusu journaliste intel abimaka na mobali na yo to mobali no bandaka kolinga ye oki oluka muto aza na ye na rankine ofuti ye mbongo po bana kofingaka mutu wana biloko wana na internet fo sila franchement tozala soude bandeko nga azosepela na nga te nde bato nyonso baosala bemission na kombo ya Karine. Moi je pas aimé, naza fanatique ya Karine te, naza ndeko ya Karine te, naza meilleur ami ya Karine te, mais sauf que naza congolaise lokwa Karine Mokondi. Moninga za na ba moment moko azo passer ça très difficile. Vérité za na YouTube te. Tout ce qui se passe dans YouTube est la vérité te. Vérité eyebi moko place azali. Na ye ya wana poto wana ba ya mikolo wana ya poto wana ba mi balé kande ba vérité. Alors moi je suis contre. Ngaza contre. Tano mutu ya na voice o mi kumisa. Biso to abasi ya poto to abana poto. Poto eloko te. Poto eloko te. Koloba bongo te. Biso to abasa poto to ne yo yaka na kina yo vana ba kina wa otambola pe na voiture na kin o foute la pe parler chaque fin du mois na kin o sala pe ba délire na o chaque fin du mois na kin wana bana misatu tangisa bango na kin na ndima yo yo ba peso monga bana na leta na kin ba pesa biso monga bana ten donc to bokola bana na ba sueur na mitoki na biso yo ozela leta peso monga mwana ozela leta salela yo leta biso leta te ozora ndako fele polala ndako bien na bakina fo ba 300 400 500 moi ndako moi bien moi présentable ozo comprendre sikoyo yo ozana na nenga ba poto ozora ndako fele makamnyos tu ba ofuta bana na mamuto fele aboyo finga biso ba fi internet ba fi akine. Non, c'est n'importe quoi ça. Franchement, non, c'est pas la copote. Non, c'est pas la copote. Tous vraiment bon, mon côté, tous à la soudée. Et ça là bien. En tout cas, merci beaucoup. Info n'a d'ailleurs, on va